Mama, mwasi kolamba mobali godia lambela tata na banana yo. 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 Mama, mwasi kolamba mobali godia lambela tata na banana yo. 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 Alpha Kitchen yango ne makambo. Bana basi lelo ba jeune fille nga bola nga mama na bino kisinjora. Botika no mama ba Facebook. Suka moi ça balaka. Il faut lamba. Olingo linga te tika trop WhatsApp. Surtout ba obokola na poto. Trop WhatsApp, trop Facebook. Kota kaka to s'abonner mingi pa to kota pena to s'abonner na Alpha Kitchen cuisine. Koyekola kolamba eri yango mofongo na matoi tro Facebook Instagram lobi okobala papa kolinga alia suka mwasi nyonso na mokili fa bala abota folambela papa Alpha Kitchen suka na elubu so lingo yekola yo s'abonner kaka ngala bote nga sta coach déjà mama mwasi kolamba mobali godia lambela tata na banana yo. 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 Lamba muteke papa alia ye. Lambela tata na banana yo. Lamba fufu na banana yo. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans notre Alpha Kitchen. Alpha Kitchen est là dans la couloir Buddha. Oui, Jassa, Jassa la fatigue. Donc on a fait le couloir Buddha. Ambiance ça va couloir Buddha. D'abord à la couloir Buddha, beaucoup à la couloir Buddha. Toute l'équipe de Alpha Kitchen nous sommes là. La couloir Buddha de Lakisabilo, spécialité il y a couloir Kimbuta dans la commune de Djili pour la fameuse spécialité na bonde basaka taba de basaka maboke amesni de Karahawa na couloir Kimbuta. C'est plus tard je suis accompagné avec Jonathan Souvent. Voilà, nous sommes ici dans la commune de Djili, dans la couloir Kimbuta. Nganda tabaka songo voilà papa bonjour ici la parka tozobangela po ere communauté bakateli biso ya ere ya couvre-feu mais soki couvre-feu te toselisaka yango pabiso bango badifficulté nikokutana nango awa ntango otekaka etulaka donc mpo bamiso batekela biso otaba bio mais eza nango bio te evanda nango na congélateur yaba na biso aparka masolo ya couvre-feu lelo mais tosilisaka yango par jour elalaka te po tolambaka yango bien vraiment na ndenge bato basepelaka nango toza deya na baclient oyo bayebi place esilaka nango par jour propos ya masolo oyo biso tolambelaka bango. Ok, merci beaucoup. Là nous sommes, on vous rappelle de continuer de s'abonner sur Alpha Kitchen, Toza na commune d'Anjili, le trio bien tabac, la commune d'Anjili. Soit personne a bien, elle va bien dans le tabac, ah ouais, à tout le monde voyager, moi mon embouteillage à aéroport européen maloka awa nanganda tabaka solo on y a vraiment tabac il y a bien papa quand on somba tabac et puis on fait des salades après la sucre voilà on continue avec Jonathan Sora
taba yango yo papa te bokati boye bosa ndeni bato bota biso bamona ndenge tokati boye liboso totie mungwa apres kotia mungwa totie baepisi na biso baepisi yango baepisi yango o nini o baepisi awa eza kosangana toza na totie muscade totie pe nini totiaka tendresse po elembisa misuni komba episi tendresse elembisa misuni puisque eleki ata nini eleki vinaigre tosangisaka mpe baepisi mpena ya bien apart bakibe tosalelaka biso kaka baepisi epiciere nyonso tonyiki tosangisi place moko yango nde tosalelaka totie mpe na biloko apres kotia baepisi epesa vinaigre wana totie mpe mwa ndambo ya vinaigre après vinaigre totie te mungwa wana siko totie na moto totie na grillage après totie na grillage taba na moto togrillaka après 25 minutes tolongoli tokangisi to na papier oyo ya ti to papier ya miliki wana liboso totie na grillage tokausi ekauki mwa moke nsima nde mpona oboma zei oyo ekauka mpe bien nsima nango nde totie na papier ya ti to papier ya miliki tokati matungulu tokati o papier ya ti o papier ya ti oyo eyaka na ti oyo nde tokangela ntaba na kati totie matungulu poivron piment poussière totie lisusu vinaigre après huile après totie fumier comme exemple ndenge tolingi tosala oyo nano awa sala awa euti na grillage liboso tokataki eza mobeso totie na grillage après kotia na grillage ekauki mwa moke esali neti okauka mwa moke après tolingi totia siko matungulu poivron fumier tobakisi mwa episi lisusu moke tozeli tokangi lisusu liboke tozongisi na grillage po ebela matungulu na poivron wana elemba ekanga musuni bien wana pena soki olie okangami otikali fana nganda libela awa so tozongisi lisu na grillage boye awa so tozongisi lisu na grillage boye tope so après 15 minutes matungulu ebeli po wana tokotia moto lisusu ya makasi te wana tokomi ozela ebelaka na vapeur po vapeur wana elembisa matungulu ekangama na musuni bien on tabac fraîche, il faut coller en haut avec appétit. On a fumé. Parce que nous n'avons pas ça à moi. Musala na okuna kobalusa biloko wana po ebela de tous les côtés. Voilà, papa. Wapi tabana biso? Tabana bino ya ngoyo euti na grillage. Tokomi na deuxième épisode siko ya kokanga na papier. Awa na kotokatela ngo matungulu. Kotokanga na papier sikoyo. Yoza kulala kuindini. Ai pana ngeza la show.
poivron nyonso biloko nyonso ezala déjà après na bol etusu sokoli après poivron totia pilipili ya mbuma au poivron après pilipili ya mbuma kotia pilipili ya mbuma bakisi mwa vinaigre po ntango kokanga na papier vapeur wana elemisa mosula après totie fume après fume totie huile nsima nango tobakisi mwa épice na biso ya poussière po eza solution ya 4 épices différents. Awa siko tokangi awa tokangi sous forme ya liboke après kokanga tozongisi lisusu na moto après 15 minutes topesi client alie matungulu déjà ekozala ya kolumba awa nde ebelisi awa sikoyo taba na biso ebeli ekomi na ntango ya kolia sikoyo Bon appétit. Bon appétit, na banda obwaka no papier. Merci beaucoup. Vous voyez, nous allons là-bas, Kastongo, la couleur de Bouddha. Face à la fin, dans la porte, il y a une université de Soyawa. Moi, je suis Soa. C'est belé. Vraiment, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. On a méga. On a méga là, mon corps. Et bien fraîche. C'est très bon. Nous sommes arrivés à la fin de notre reportage. Parmi les autres qui n'a pas qui Bouddha. On est ambiance, il y a Bouddha qui Bouddha n'est pas là. Bamboudiage nango, l'ambiance nango, voilà. Nous sommes avec Papa Kasongo, Papa. Et puis ça me fait comme la souka, moi les loba, n'a pas eu Ok, nasepeli makasi lisusu komona bato presse botamboli kote kimbuta bokomi pe na nganda na ngataba bolie bomoni ndenge tosalaka ntaba esika na biso tolambaka biloko ya fresh ezala ngombe ya ba brochette tosalaka ngo ya fresh ezala ntaba eza ya fresh pe à part ka ba poulet nde tosalaka me bato bomesana pe kolia biloko ya fresh po biloko ya formole ezomemela biso maladi ebele tozoyeba. Merci. Ok, merci beaucoup. Là c'était notre Kasongo. Merci beaucoup Barubina Kimbuta. Donc on a gagné Bandeli en face à Révérakim au Moulanganda Tabakasoyo. Donc les Bandeli en face à Révérakim au Moulanganda Tabakasoyo au Goliabio. Là je dis un grand merci à mon boss Maman Alpha Kitchen à Kosape Zapete au Ligoeba Kolamba au Ligoeba actualité Kinshasa Negi Marambo de Kanakine au Lukatrote Alpha's Kitchen. Alpha's Kitchen à s'abonner, vous s'abonner massivement. Joignez-nous la Un grand merci à Jonathan qui était derrière la caméra. Pourquoi pas à
maman chérie, Sophie Mamengi, Zéphie Mamengi, mon chou papa, je t'aime beaucoup. Eleonore Kinunga, bientôt c'est mon anniversaire. Cadeau, vidéo, message et que ça la bien. Aujourd'hui on était sur boulevard Kimbouda. Na commune Yanjili, pour mon bino moko ndenge basala kantaba, tolieta bato sepeli en tout cas taba moko na secret. Merci, au revoir, à la prochaine. Gros bisous.